Mission TV, le miroir du monde. Ces gens-là cherchent à diaboliser Martin Fayulu parce que leadership y a Fayulu le Mati Makasi. Alors il faut diminuer ça. Yango ba komi ko utiliser même ba oyo ba répéter la muka. N'est-ce pas? Ba komi ko utiliser bango. Oh même ba bazal nini répéter la muka yo yebite. Ndeko tina bomba kombo ezate Mike Mukebai. Voilà, yo otanga kombo wana. Yo otanga kombo wana. Mike Mukebai otanga président Eli c'est président Eli ya kangela airport ya Faden. Yé aleki ba ndoike. Mais ça nato. Alors ça ya Tilo Mona Kabila. Aujourd'hui Mike Mukebai a commis na FCC. Mais le loyo nana de ça la continuité. Kabila était fini. Nani a pas si Kabila souffle. Pour appeler Malelo. Ce n'est pas mais c'est Tilombo. Pour le Lobo, écoutez, ce qui président Martin Fayulu, Azaki n'a pas ça pour approcher Kabila. Mais il devait prendre le pouvoir, un homme de principe. Ah, laissez ces histoires. Laissez ces histoires. Laissez ma politique. Moïse n'a qu'à tambo Azaki nini. Moïse n'a qu'à tambo Azanani. Azaki gouverneur kuna. Bon, Azanani, Yebsanga, c'est un gouverneur. Fayulu a existé depuis conférence nationale souveraine. Est-ce que tu comprends ça? Nani Sali Muninga ndeko le pasteur Théodore Ngoyi. Yé azali avocat ya bazuzi oyo mibale bakei kolongola na cour constitutionnelle de manière illégale. Pardon. Ndeko na pesa na tracé fait. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, Ngawabino Gloire Bosobe, autrement dit Bosobalo, Baobenga Petit Peuple, Neto Sarabino Information et Sengarana source. Bisous toi bato terrain, Thérèse à la rara, il y a ba manifestation, mais Thérèse à la information, il faut que tu aies une source pour tout le que la information. Na minute, je suis avec une personne à laquelle tu as une vraie version information tout à l'heure. Nana Tina représenté était na PC Mbalamoro. Bonjour. Bonjour petit peuple. Papa to kota no Mbalamo na sujet sans kotarder. Oyo yo bobimisi oyo pour ezotia nungu na kati ya population. Bouti nango wapi lisusu. To bimisi nini? Nini yango ebimi lisusu nazo bate likamuni bimi. Hein petit peuple. Likamoni. Oui, que petit peuple a la terrain. Nayebi yango très bien. Oh, ceux qui n'animent ko accordé interview parce que nayebi que yo za muta terrain au puisa rapena na terrain. On na ose pas o ba mona ratina te azana tina. Yango pe caractériser comme on a petit peuple pour bangonde ba na tina. En tout cas, nayebi ko zala kuna na bango. Sikoyo version où le président Martin Fayulu abimisi qui non président de la République a violé la loi. Batu bazolinga, batu msusu bazolinga koyo kangwata na matoite. Bino bozo assumé paternité à réclamation. Non, ndeko batu fu bayeba, fu koloba sembo. Le président Eli obengi président Eli. Oya koki koyamba ba congolais nyonso. Dernièrement, Aoutuko Yamba, Baninga Nabino, et après, Mama Tatiana, Mama Joël, na Mama Océan, Ayamba Kibango, Basolo Kimamboka. Donc, Aza président Koyamba moto nyonso, Congolais pe Congolais nyonso, Oaza Monique, Aza likambo ya proposition, to likambo moko koyebisaye, o iza kokene na sens, ya kotonga mboka. Ndenge monaki que mwana mboka Théodore yepe akenaki komona le président Eli. Pourquoi monaki ye? Parce que atalisaki tango président Eli ayaki autaki mikela poto na discours na ya le 22 août ou asalaki na Njili. Le président Eli a condamnaki mamba violation oyo ya mibeko ya constitution. A condamné qui ba insécurité,
Alors, tangu ye ndeko le pasteur Théodore Ngoyi, ye azali avocat ya bazuzi oyo mibale bakei kolongola na cour constitutionnelle d'une manière illégale. Pardon. Ndeko na pesa na tracé fait, na tracé fait. Na proposa na tracé fait. Oyo eza version originale moro au public peut-être ba yebi nanuti. Yango na linatia kaka mwa mungwa. Donc le pasteur Théodore azali avocat, il y a 2 juges. Voilà. Oyoyo ba boyaki ko participer na mukoloto ya chef de l'État. Voilà. Pona bango ba estimer baza bana mboka te. Ba congolais. Le pasteur Théodore Ngoyi akendeki kokuta na mokonzi ya mboka, le président légitimement élu. Pona kotalisa ye que tala mboka ndenge tamboli, nous avons un problème, il y a état de droit parce que mboka auto koluka état de droit et vanda, mais tala situation ndenge ezali. Le président élu alobaki ke makambu oyo eza kokene na sens instaurer état de droit. Il appuie que mboka état de droit ezala. Mi beko esengeli eleka moto nyonso. Ezali na moto oyo aleki mi beko te. Vous comprenez mon frère? Nde alobi ke soki yo omoni likambo oyo ne eza ko salema ezali ko marcher contre la constitution. Il faut faire ça parce que mutu moko te akoki ko marcher contre constitution ya Yamboka. Ce n'est pas le président Eli Martin Fayoulou, Ndemutu a memi a lingi comme Malikambona haute trahison. Il y a Antoine Chilombo, hein, supposé haute trahison, Oya Sali. Ce qu'on a dit même discours, il y a le président légitimement Eli, Alobi Boye, Nandenge na Yoki Makambo. Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, Ndeko Chilombo, court le risque du haute trahison. Donc, il n'a pas affirmé. Il n'a pas affirmé. Maintenant, ba oyo, ba moni, ba to, ba fundi. C'est à bango ya ko prouver. N'est-ce pas? Na miso ya ba Congolais, na miso ya bato, que Ndeko Chilombo, il a commis cette infraction, il y a haute trahison. C'est à démontrer. Donc, le président Martin Fayoulou, en tant que président de la République, il a reçu un Congolais. Oyo a lobby makambona sens, il y a instauration, il y a état de droit. Alors, Moutouna Tokoki Kotuna. Vrai ou faux, n'est-ce pas? Ndeko Félix Antoine Tshisekedi a nommé juge na cour constitutionnelle à Longol Bamisusu. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais maintenant, ezali maintenant bangonde, qui ça devant le gens, qui ça devant nation congolaise, devant communauté internationale, que likambo oyo bafundi ye ezali solo et esengeli yende à trahir, à sali haute trahison, esengeli balandela ye, et c'est le président Martin Fayoulou. Donc, ce qui n'est malembe, ce qui n'a relevé défi, oyo yo ya vérité au place msuna no zoamite et ko zoama awawa et pas nabino. Il y a liboso d'abord le pasteur Théodore Azali avocat. Il y a 2 juges oyoyo ba zala kité. Voilà. Ba boyaki ko monana. Ba boyaki ko signer ko accepter ordonnance ya chef de l'État pour ba prêter serment. Voilà. D'abord Aza avocat na bango. Avocat na bango. Deuxièmement, ba avocat ne ba intéressé yé sali ke yene mto yaki pa na le président Martin Fayoulou. Non, ba avocat ba intéressé yété. Parce qu'il faut savoir que le pasteur Théodore Aza aussi, bien sûr, Aza avocat, mais Aza pe politique. Ye aye kokutana na mokonzi yambo komboka pona kotalisa ye situation ya mboka. C'est ça, c'est là que je continue. Donc, le pasteur Théodore Ndemutu a yé et pas na Martin Fayoulou, et le président Martin Fayoulou n'a fait que
kopesa ye zela kokanisa na ye ensemble que soki likambo procédure ya zolandela eza normal on a intérêt à instaurer l'état de droit à sala yango donc c'est qui veut dire que non en réalité paternité ya ba déclaration en eza ya président Martin Fayulu te eza ya Théodore ya le pasteur Théodore non parce que Martin Fayulu a sali pe déclaration yango na uti koloba makambo ya lobi ye affirmé que non ye afundi ndeko Félix what is that yete ye afundi funda te ye a appuyé kaka congolais o ya monique musala ko sala eza pour état de droit amuke soki eza pour na kotosa mibeko ya mboka pour que état de droit esalema yo sala yango wana ezali yo mutuna na ngasi ko ezoya boye. Est-ce que ce n'est pas que non bosi bosali likambu tango bomoni peuple a telemi tango bomoni bango moko batongo akutana ba telemi ndeko bange komi kotinda bino bolo ba makambo nyonso bokolo ba de l'autre kosa likambo nini lokola non ya constitution bongo biso to kosala ngo ebandi ndenge to sala ngo d'abord batunani na batomboke pona likambo ya violation bazana bazo soutenir le président de la République non so ba soutenir parce que bamoni que et frapper bango baza ko se reprocher à quelque chose ceux qui vont se reprocher à quelque chose à quoi ils ont peur hein au moni agitation ezali pena likambo ya oyo tango député ndeko na biso Jacques Mamba asengaki ndeko Kabunda hein yo lobi ke ba dépensaka 7 millions na chaque congrès atalisa biso hein omoni ki nde ba komaki agité hein donc c'est là il se reproche que Ndeko Félix Antoine Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution. Donc, c'est cette image dont Baniba Pesa Bisso. Parce que ceux qui ont violé intentionnellement la Constitution, c'est Bagobangani. Pour Ndeko Fayulu Abatupe, Amemi na Ndeko Tilombo, na justice. Il y a Yebisikaka, moi Namboka, Congolais, que ceux qui likambo yo moni ozalu kosala. Eza pona, ezali solo, eza poke, to vandi ça pour que bossa na terre ndeko Félix Antoine Tshisekedi yemoko alobaki j'ai voté Fayulu j'ai choisi le changement et le changement c'est qui c'est Fayulu bon Fayulu agit dans des principes ndeko nangai tozala fanaté bon, j'ai comme l'impression toza trop fana to bosani ba principe du fait que tu s'écartes dans le principe, il y a un moment où tu as besoin de zonga sima. Mais si tu vends dans le principe, tu as besoin de liboso. Écoutez, tu es réaliste. Ndeko Fayulu a vendu dans le principe. Oh yo, il y a état de droit. N'est-ce pas? Mais ce qui ti lombo a posé qui ba acte wana. N'est-ce pas? Et Sengeli, moto a fundié, batalisa biso que effectivement à commettre ba infraction wana. Mais ce qui est yangote, ba kiteye. Mais où est le mal? C'est ça. Le kutato bosolo l'état de droit. Le kutato bosolo que moi rapprochement ils entre bino na FCC. Toko zalaka ata mokolo moko te na FCC. Ndeko sengi oyeba. Bato ba memi mboka ndeko tika wana tikanga na koloba ndeko laissez-moi ces histoires entre cash na FCC bana ba approche ya Kabila bana ba rosa ya Kabila ndeko tout ça sérieux yo mona ki population ndenge batomboka kiawa alliance entre FCC cash to lingi yangote mais ndeko Félix Antoine Tshisekedi akena Brazzaville awat alobi te libala na biso ikoko kufa te alliance senge ki continue. Yo moni lelo ba komi ko vanter alliance na bango libala ekomi esengo mais lelo ba ko ba keno biso to ça proche ya FCC c'est dit n'importe quoi le monde en travers to komi ko ça c'est dit n'importe quoi ndeko nani a causé mboka oyo comme na situation oyo eza lelo insécurité va na mboka bato baza très mal payé salaire ya malamu ezalité na kati ya mboka n'est-ce pas social ezalité na kati ya mboka oyo banani basali ke zwana no sur matière ya comment dire matière ya ba société na biso hein
La société n'a pas de particulier. Qui a fait ça? C'est le régime ya Kabila. N'est-ce pas? Mais les loyaux, non, c'est la continuité. Kabila était fini. Nani a pas si Kabila souffle. Pour appeler Malélo. Ce n'est pas, mais c'est Tilombo. Pour le Lobo, écoutez, ce qui président Martin Fayoulou, Azaki n'a pas ça qu'on approcher Kabila. Mais il devait prendre le pouvoir. Parce que Bato Kabila, il y a qui consulter, il y a qui est pas naïe. Il y a un tapis rouge. Pour Kaka, mais écoutez, il faut être malade. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, ces gens-là cherchent à diaboliser Martin Fayoulou parce que leadership, il a fallu le Mati Makasi. Alors il faut diminuer ça. Yango ba komi ko utiliser même ba oyo ba répéter la mouka. N'est-ce pas? Ba komi ko utiliser bango. Oh même ba bazal ninyo répéter la mouka. Yo yebit. Ndeko. Tina bomba kombo ezate Mike Mukebai. Voilà. Yo otanga kombo wana. Yo otanga kombo wana. Mike Mukebai président Eli c'est président Eli akangela e porte ya Faden. Ce qui a na ba inquiétude. Akwa que na Faden tatu na président pour que président a éclaircir hier à l'équipe Ndoike. Mais ça na to. Alors ça la G ya Tilo Mona Kabila. Aujourd'hui Mike Mukebai a commis na FCC parce que biloko oye asali. Mais ezola kisake azali moto ya FCC le soutenir Chilombo c'est ezali ko soutenir Kabila ndeko Chilombo na Kabila bazali moto moko fa la bunginzela te en quoi fa la bunginzela yebisanga donc parce que vous voulez que tous en état de droit na katamboka ou vous voulez pas bon yebisanga Martin Fayoulou a salini pour Martin Fayoulou à soutenir mutu congolais oyo alingi que état de droit ezala appliqué na mboka. Mais état de droit c'est quoi? État de droit ezali nini? État de droit ezali que mibeko ya mboka ezali likolo ya moto nyonso. Ezala moto moko te aleki mibeko na kati ya mboka. Moto moko te. Même yé moko président Fayoulou. Mibeko eleki te? Eleki yete? Eh bien, il y a l'équipe mi côté, même ndeko Tilom, à l'équipe mi côté. Donc parce que alobi bon moto oyo congolais oyo azali koluka ke to avancer na makambo o etali état de droit nde yé a komi mutumabe nde yé a komi kosala G ya Félix ya Kabila. Mais non, toyebi biso nyonso nani o azana alliance na Kabila. Toyebi. Alors, le loyo, ce que tu as soutenir état de droit, bino bolobi que tu as ça la G ya Kabila. Mais le monde en travers. Yango to kolobaboy Kabila ndeko Félix Antoine Chilombo na IDPS bazali ko accompagner Kabila. Kabila na politique n'est pas pour faire passer le temps, distraire les Congolais. Et c'est mais objectif ya Kabila 2023. Félix Agosutuka pour 2023 bako imposer parce que Kabila comme na mbongo belé a comme na misolo belé ce qui yé a lobby que misolo ça était pour moi to que l'élection ezate yé Kabila ako manipuler ba firme moko boye communauté internationale moko boye ba bimisa mbongo pour que ba pesa pour l'élection il y a 2023 allez ba yibili sous pouvoir ya peuple pour que ba se pérenniser le pouvoir. Voilà le jeu yango yo Kobanga wana ezali nini? Kobanga wana ezali que du fait que le président légitimement élu Martin Fayoulou koyana ye le 22 août à Beta Kimbela ayebisi ba congolais flamme ezala kaka allumé soki bango batosi volonté na binote tokolala na parlement wana tokolala na parlement so ba ya ko boma biso wana to ba ko beta biso masasi wana ndakobanga ngote parce que ngai moi ndeko na yo zelanga ina ndeko na loba zelo ko tuna mutuna sisa ko loba ndeko ngai yo ndeko na yo Michel Mangala. Vous savez que moi je suis empoisonné. Là on avait l'information mais to zai ko luka yo tokobanga yango te yango moni pona ko étouffer leadership
Pour na ko tout fait ba action auto sala, il faut ko diaboliser Martin Fayulu devant l'opinion publique. Parce que complot ça kakawate, complot o ça même na diaspora. Eza na clique ya batu moko boy o ba ko pesa ka bango mbongo, ba ko pesa bango misolo. Ozoyoka, clique ya batu moko ba ko pesa bango misolo. Ba tunabino banani ba comment il s'appelle encore? Ba Bokecho, ba Eso, ba ko pesa bango misolo pour que ba diaboliser Fayulu, pour que leadership ya Fayulu yekita. Parce que ba moni que peuple a s'attacher na Fayulu. Alors il faut diminuer. Ozolo bazo pesa bango mbongo. Mais bazolo ba peke bino pe bazo pesa bino mbongo. Et pas ya nani. Bazo pesa bino mbongo na kinga kati pour que non le président de la République Tambwe Mwambazo a bokonzi. Donc bino ozolo ngisa pouvoir boko ya kinga kati. Biso d'abord toujours reconnaître pouvoir ya tilo moté. Bon to reconnaître parlement wana. S'il vous plaît ndeko, bako sa peuple té. Bako sa peuple té. Biso toujours reconnaître nan tilo moté. Comme institution. Bon, tu reconnaître le Parlement. Wana. Bolanda qui président Eli Alobi. Aza wana d'abord. Aza illégitime. Pe, azo zo sous ba décision moko. Oyo. Azo l'accès sous incompétence. Wana sa président Eli. Azo l'accès sous incompétence naye. C'est-à-dire quoi, mon frère? Il faut to zongi sa pouvoir ya peuple maboko peuple. Du fait que y a dirigé Nandenge wana. S'il vous plaît, nani? Tala ndeko. Bosika ko sala ba je ya Kabila. Botika ko s'il vous plaît, jamais oh gage ba yebi batu oyo bazana deal, ba yebi batu o bazana alliance na Kabila, ba yebi bango. Ba yebi bango. Ba yebi monsieur Félix Antoine Tshilombo. Azana alliance na Kabila. Na koloba peuple congolais ba telema ki ba boya ki alliance na boyoka ki kuna na Brazzaville aboya ki na alliance faut continuer. Donc biso parce que to telema état de droit beaucoup va qualifier biso que non tozana nini na FCC. Mais non quand même mon frère, biso to lobi boui soki likambo wana ekei ba pousse ba fundi likambo wana cour constitutionnelle biso to ko telemisa likambo oyo bato oyo bakendaki konome ko salake ndeko Tshisekedi akoma wana tokolamusa likambo ya légitimité na cour constitutionnelle wana tokolamusa yango pour que tokene élection anticipée. Eza makambo te ke o biso to sangana na Kabila o biso to me di yé parlement wana biso tozali na crédit moko te to ko pesa na parlement wana place bato bazolo ba ke no bozan bokomi baninga na FCC po bolo o uti ko loba ke no boko lamusa batu oyoyo ba yebi place nini bokonzi ya Félix yebana ki pona nini wana to ko lamusa cour constitutionnelle te parce que c'est la cour constitutionnelle wana de la kataka ke bino bokoyi bango bazui kaka mais écoutez bazali to yebisa bango te que oui likambo bino bozo sambisa tala origine nango euti a euti awa parce que yé moko nenga vandi wana azana nous légal te et puis azana na légitimité te ya peuple to zongi lisusu tala mibeko ya mboka na biso elobaki ke jamais toko kende élection na machine ya à voter batali sa biso ta loi moko mais malgré ça bokende zela nanu mais écoutez to bandale lisusu soto bandale lisusu histoire oyo bino to beta histoire mingi surtout na chaîne na bino ma mission to beta histoire mingi ba congolais ba congomani nyoso ba yebi yango oyebi na mboka oyo kuma na mboka nini malite mboka mususu wana président azalaki Eli asalaki déjà une année au pouvoir hein? Mais la cour constitutionnelle baye ko zongela procédure parce que landa opinion dissidente il y a juge Wasenga. Landa opinion dissidente c'est juge Wasenga. Vous allez comprendre que il y a eu un jeu, il y a eu passation par la force. Mais normalement et c'est que peuple a zongela qui bo consigner un article 5 au biso to ba vérité des urnes parce que batu belé ba koko sabatu oh vérité des urnes que Félix Tshisekedi ya longwa pour que Martin Fayulu a remplacé non vérité des urnes yango wana te. D'ailleurs vous avez suivi le président Martin Fayulu a même ko dénoncer na mandat wana il a même dit que toke une élection anticipée
pour que peuple wana ba élire moto oyo bango balingi. Vous comprenez? La vérité des urnes, c'est l'article 5 de notre constitution. C'est ça la vérité des urnes. La souveraineté, il faut qu'ils aient un peuple. Pourquoi vous avez dit que vous avez confisqué le pouvoir du peuple? Moutoumoko. Maintenant, comme vous avez dit, vous avez nommé, vous avez nommé, vous avez longola, vous avez longola. Jamais. Jamais. Po biso to kotika yango te ke bango ba koma parce que biso toza ko reconnaître ba institution wana te ko banana na président de la république biso to ko reconnaître yango te e bongo to reconnaître parlement wana to reconnaître parlement wana te eza ici tala comment makambo sama ki na cour constitutionnelle ba invalider ba député ba revalider ba valider ba député ba invalider bango ba revalider. Ça c'est quelle loi na mboka nini alors biso crédit ni to ko pesa na kati institution na parlement. On ne reconnaît pas ça, mon frère ami. Crédit ni pesa na kati. Crédit mo to pesa pas na bango. Le vrai problème, nous voulons créer l'état des droits dans ce pays. Et l'état des droits mutu moko taza au-dessus ya mobeko. Biso nyoso na se ya mobeko. Et nous devons respecter nos lois, nos textes. Nous devons respecter ça. Alors, ezana super mutute eza pe na mutu moko inférieur te eza te parce que mutu songo par exemple moi na ya eza na ba privilégié na ba mususu baza ba privilégié te non biso ni toza égal devant la loi. En tout cas biso ni toza égal devant la loi. Voilà. La muka eza ko panzana to eza te la muka eza ko panzana te biso la muka populaire to ko panzana ndenge nini poko kabwane komi ba mususu pe bazaka na kati la muka bazoloba silence ya Bemba silence ya Katumbi. Non il faut ka baloba. Il faut que mutu nyosa loba. Soit vandi ba juger bon akovanda ni. Baloba so likama ko lobezalit. Likama ezate ke mutu alwa kapona pota. Baloba na nzela ba. Biso tozali la muka populaire. La muka populaire est approche ya peuple. Comment mi balé? Te. Mais yango na so rebisa yo te ndeko. Wana moko te ngai te pona ngai na bato ba olanda biso. Approche ya peuple, c'est-à-dire quoi? La muka populaire, c'est-à-dire bato bazana na peuple. Nana bana bakena ko élire Martin Fayulu. Ce n'est pas notre peuple là, 62% va payer confiance. C'est ça peuple là. Tant que peuple a nabiso. Pour peuple nabiso, ba ko sekaka makambo ezako lekaka. Ba betala ba o yasi ba sombi bango, ba pesi bango kanyaka. Donc yango na ko mituna na kata mboka na toza na ba homme politique sérieux te. Ba ko salate. Kanyaka ko bebisa mboka. Kanyaka na batu oyo peuple a pesa qui confiance aujourd'hui ils ont dessus même diaspora ba kamwe balingi ba diaboliser Martin Fayulu devant l'opinion nationale et internationale devant la diaspora mais ba échouer ba ebi déjà maïle na bango parce que ko soutenir Tshilombo ezali ko soutenir Kabila pour Tshilombo na Kabila bazali motomo moko. Vous comprenez en côté. Si vous avez Martin Fayulu boye, mais non, il faut être malade. Il faut être malade. Vous comprenez? Martin Fayulu, c'est l'élu du peuple. Ako bunda combat ya peuple, toko bunda combat jusqu'à la victoire finale na côté ya peuple pour que le peuple a récupéré pifonaye, a récupéré pouvoir naye. Ce qu'on soutenir Théodore yango ezati na suka to ezo suka suki ka debo soutenir Théodore Ngoïta et c'est yo qui biso to soutenir Théodore na lobi te ko boyo soutenir dans le sens ni que non aya atalisi bino makanisi na ye ko pesa fausse information te yango yo kana expliciter yo ndeko petit peuple yo kana expliciter yo na peso ndakisa ndeko petit peuple na la kiso ndakisa ya baninga na bino ya ba collègue na bino ba journaliste o ba ki kokutana président Eli ba pesi ye makanisi ya mboka ye pa ya mbibango batuni ye makanisi parce que ba yoka kike nini dialogue ezali n'est-ce pas ba yebisaki o ba yongo ba yebisaki ye pa yebisaki bango o ya yebisaki bango do lingi koloba ke makambo oyo journaliste balobaki il est comme président Mutalobi. Mais non, c'est quoi ça ndeko?
toza wapi toza sali ke bato nyonso batika moto ya kina likambo yango na koyebisa yo ezali complot oyo bali ko sala pona ko diaboliser président Martin Fayulu pour que basalirie devant l'opinion publique nationale et internationale basalirie parce que bamoni aza trop proche na peuple ako sala makambo au peuple ako sengaye. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Il faut lui salir. Yango babimisi bakomi urbano Théodore a commis proche à FCC. Otuninga pe mutuna nati. O a commis proche à FCC. Ha ndeko. To boy suko défendre ba valeur ndeko nangai. Ba valeur na kata mboka na biso yoko za susute. Ndeko nanga ba valeur na kata mboka oyo. To ko défendre ngo susute. Le président Fayulu c'est un homme de valeur. C'est un homme de principe. Tala na mutu bayebise ke to peso pouvoir kabwana na Moïse, kabwana na Bemba. Ah bien non, je ne le peux pas. Ce sont mes proches, ce sont les gens qui sont près de moi. Je ne peux pas séparer des gens. Un homme de principe. Ah, laissez ces histoires. Laissez ces histoires. Laissez ma politique. Moïse n'a qu'à tamboko azaki. Moïse n'a qu'à tamboko azanani. Azaki gouverneur kuna. Bon, azanani yebsanga. C'était un gouverneur. Agofsa Fayulu a existé depuis conférence nationale souveraine. Est-ce que tu comprends ça? Nani asali muninga laissez zanga zangatina. Est-ce que ça c'était tango Fayulu à la conférence nationale souveraine. Moïse Katumbi azalaki wapi? Il était où? Dites-moi. Tous à la sérieux quand même. Nani asali baninga. Nani asali muninga. Nani asali nani plutôt. C'est ça la question. Nani asali nani. Laissez ces histoires, mon frère. Toi, tu as question, les questions moko infirmière. Toi, ma kambo et talimboka. J'ai dit que Martin Fayulu c'est un homme de principe. J'ai dit que Martin Fayulu c'est un homme de valeur. Il défend le valeur. Ozo sale manak sens yako pesa honneur na Congo. Refaire avancer mboka. Yoko yoka yowana. Mais ce qui m'a cambo c'est que se comploter contre mboka au yowana te. Jamais et au grand jamais, je signe et je persiste, je mets un point. Jamais et au grand jamais, au kotuka koyoka ba bisoyo, ba Michel Mangala, ndenge yemoko président Eli, au keto za na FCC. Tala, batu ba bomi mboko za banani. Point, jamais. Point. J'ai dit point. Jamais. Laissez-moi. Laissez-moi. Il faut faire la part des choses na bande quoi IDPS entre la base na IDPS c'est comme Mibali, IDPS d'en haut et IDPS d'en bas. Il faut faire la part des choses entre l'IDPS d'en haut et l'IDPS d'en bas. L'IDPS d'en haut, il y a des gens qui ont yango zo mo kino libala wana ko silate. IDPS d'en bas basanga ke mariage ne silate. Yes ba IDPS d'en haut ba yoki bango. Vous comprenez? Na IDPS, ce sont des petits yama ba groupuscule ya batu moko mibale misatu bazo lingande ba induire batu mususu mais batu ne ba comprendre que non ndeko Félix a osala na elo mogote azo compagnie ka Mise Kabila. En tout cas, je crois que non, ndenge na lobaki nauti na kaya opposition et na kaya UDPS nauti kokota na isida watu sololi na bato alamuka maintenant la nazo kota na FCC. Tango nazo bimawa nazo kende kokuta na mtu FCC vous allez brancher awa et puis pardon de ko naza petit peuple awa na zakolo bana komba ICDT. Obi ke ngai nazali pe na ko kamba parti munene o to bengi parti d'éveil populaire. Ngai na lingomba na ngai ndeto yako bunda toko ibisa bana mboka bacha biso maboko parce que toza en plein nini ya démarche pour na kozwa agrément na niveau ministère ya intérieur. Yango yo toko yebisa bana ya mboka toko ibisa ba congolais parce que to lobby mingi to na posa ya pragmatisme action sur terrain pour changer les choses. Bacha biso maboko na ba marche d'une manière démocratique. Toko bengana occupant. Je dis bien d'une manière démocratique. Toko bengana occupant. Suko moyen que to banda action pena, toko banda action penza tango tozo kozwa agrément na ministère parce que toza na proclamation moko penza ou toko sala to banda ba séminaire hein. On a président na onani. Ngayo yo Michel Mangala, ngamo Michel Mangala. Parce que na lobel non point moko ozo la parti. Oui. Poison. Santé, nzambe lingi biso. Je vous dis que nzambe
nakoyeba ndenge nini ndeko na ngai tokoyeba ndenge nini toyebi te mais kaka bato ya mitema ya mabe nzambe aza monene oyebi nalali nalotaki malamu te naloti malamu te esprit moko yelinga na tongo parce que omoni kotanga pe mwa mingi ezala malamu kana ba réseaux sociaux namonaki ndeko moko atindaki ileki mwa mikolo keno mpona koteste ozala na poison so oza na poison ozwi verre otie mai ozwi crachat bien soyi obwaki na kati soki omoni eza kokita lokola miyoyo mpe échange mwa couleur lokola noir yebaki oza empoisonné ntango nameki yango namoni mpenza ndenge eza kokita ebangisi nga nameki kobenga CG Devos mpo nasola na ye numero eleki CG Devos ayambaki nga te nabengi ndeko Adrien ayebisi nga ke aye obenga ye atuni nga parce que ye mpe aza na explike mpe ndeko Adrien navandi esprit moko yeli nga nabenga moninga na nga moko aza motu ya este totanga na bango tosilisa na bango nabengi ye mon cher tala oyebi makambo apoze biki esali yo ndenge na expliquer ya ye songo yaka na noki na matie pa na ye parce que nga naza na lemba na keti pa na ye na bandal azwi na no test wana atie ameki lisusu amoni yango azwi lisusu likasa ya verre oyo abi bwaka soyi na crachat awa abwaki soyi tozeli mwa moke ndeko na nga likasa echange couleur na minute azwi lisusu soki nini wana asalaki wana bwaka lisusu soyi awa ai namoni moto alobi elo moko te akoti na ndako amemeli ngai nini moko boya tiango na nini asali papa abisi nga mela yango na meli tofandi so mwa minute moke asali su papa abi mela lisusu na meli asali yango 3 fois na lisusu mwa ta mosusu to amela lisusu na meli abi kozonga ndako et après abisi nga après 10 heures non après 12 heures libumu ko leka yo soit okoki kosanza ce qui réellement ezali yango a confirmer abi ke travailler sur ko benda pour que ebimisa apesi nga tala naza pe na kisi mususu apesi nga yawa yango moni asangisi na babilo mo eza tout ça asangisi yango kende na soki eleki omeli yango lisusu osala yango pendant une semaine donc nzamba ya monene nzamba aza monene vraiment ayoki biso pe abikisi biso soki nazalaka kidiba mamususu ngeki kokuta yebisinga ke heureusement eza na débit nzambe azwa lokumu mais yango eko empêcher biso te tozanga koloba. Quand m'a appris ce moment-là que na benga kiyo pona lelo to suki awanga bino gloire boso be petit peuple numéro yangwana koma na esmino ke nazo kota FCC kuna bango pe barobimisa bango vérifier vérité nani allié te e oyebana na suki a pona mukona lelo bye ciao à plus. Ma Mission TV, le miroir du monde.